Zali, Moussa Bazawana, Mamali Bazawana, Basakuba Bazawana. Que mon pala qui bailler, Ronaldinho. C'est bon, qu'il y a des gens. Faut dire la vérité. C'est son moi Yazongisa, Binonio Sabite Boza famille, Bana Tata Moro Maman. Ce qui m'a proposé, les amoutema. Pour l'iter à Betty Bajibé, pour moutema na bango sepeli, pour moni bache ba orgueillité, ba sape ba leader. Biboué, ba solo la mabe. To comment est ennemi mo entre temps musique ennemi za raté. Pour ceux ennemi za qui to no mona ba jibé na ba wera ba no sa raté. Pour ba tali que na musique ennemi za raté, mais ceux moni musique ça l'esprit ennemi, c'est ka ta musique. Pour biso ndo za ah. Vieux jola za fena biso. Que c'est la kenda. Mais biso tikali tozo travailler. Pour basala kuraya ndimosi wa kangama. Mundele wasala kura yandimosi wakangama. Amundele yandimosi wakangama. Kidi babonge lufuwe arkaye sele yo chalufuwe yo jipi wa mukenge japinzeu lelubioso kama shamo pinzeu yo biso tozaki une école en a préfet, ils en ont des DE, ils en ont des professeurs. Alors même préfet longwe à côté qui a fait charge en mutu moro boye à okamba parce que mutu wana tiki ezaki non cerveau melope king atiki na maboko ya joli mobiala petit frère naye idéologie zo kende kaka ndenge ezalaki eloko zo sala ke non ezala te zaka présence ya yemoko emenea ezozanga mais so to longo so to zika ke non to sali semblant dire ya azali au mona ka mambo kende yemoko ah ya atika musique. Oh, atika me parler atika musique. Atika ndule. Akoma nani? On a dit qu'on a atika ndule. Oh. Ambo? On a dit atika ndule. Sikoyo comment na yo naibi ke uzalaka na kanda po se déchaîner ka makasi na 10 mi oyo. Soki baboyo papa ndondo papa ndondo kolela te ondondo luka mosusu ndondo akopesa ngenge akopesa chance oh papa ndondo N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est vrai que devant les obstacles qu'on découvre un homme fort, ben, il suffit de comprendre ce qui se passe derrière moi. Ce sont de vrais militants qui ont géré fidélité à King Kester Emenea, bien qu'il nous a quittés. Ça fait quand même beaucoup de temps, aimables internautes. On va se demander pourquoi est-ce que Valable a franchi encore ce pas ici. Ben, si vous connaissez l'histoire, c'est depuis l'époque que j'ai toujours accompagné Victoria Eleison. Voilà, nous avons quand même récolté quelques impressions à travers les artistes musiciens qui sont là. Ils vont quand même essayer de pouvoir nous dire pourquoi ils ont bien préféré de rester fidèles à une personne qui n'est plus. Voilà, bien que Aluta continue, il va quand même nous dire bonjour papa. Bonjour, bonjour. Boni. Pepele, bonjour à l'internet, bonjour à tout le monde, bonjour à le monde entier quoi. Voilà, passage na liboso na Concept Touch TV, bande ko bazo talo partout dans le monde entier, na wa continent nyonso. C'est vrai que ils ont facilité. D'habitude, ceux qui m'ont sauté à Koufi, Tokendara. King Kester Emenea Kenda. Mais, bino bondimi na bino bo supporter, bo surmonter ba épreuve nyonso, ndeka bozaye ko loba la lutte continue. Oyebisa biso pona nini détermination ya Rozalakaka. Bon, premièrement, comme on a dit qui base Kilimanjaro 4 fils en béton et mba. Tous avons Victor Eleison. Victor Eleison est orchestre moko na yemoko le kwa mambu King Emenea anda lo babi muta longwate. Ce orchestre va longwate yo longwa okewa. Bato no sozo ka o bafanda na Victor ata ba wana bena bazana na Diego Kao. Tile lo ba longwate bazana bango ba ko ya pe donc muta longwa na yete. Ata yemoko kwa mambu zozo akenda mais tous la continuité na joli baki amen mobiala cerveau melope qui wini donc tous wana tous continuer marambu idéologie toujours à lutte continue donc moyen ya kokende de gauche à droite c'est pourquoi droit chemin donc tiro bi tous wana. Est-ce que vous êtes sûr que votre travail n'est pas effectué
et zapena ndenge zala kaliboso. Bon yemoko mukolo idéologie ezana mutu. Biso to dans une école ezana préfet, ezana ba DE, ezana ba professeur. Alors même préfet longwe akoti ka pe charge en mutu moko boye aokamba parce que mutu wana atiki ezake non cerveau melope king atiki na maboko ya Joli Mobiala petit frère naye idéologie zo kende kaka ndenge ezalaki eloko zo sala ke non ezala te zaka présence ya yemoko emenea ezozanga mais so to longo so to zika ke non to sali semblant dire ya azali au mona ka mambo ekende moko yango to za na posa pena batu oyo ba chaka makambo na musique ba chaka maboko na musique ba soutenir œuvre ya King Menea ndenge zo kende na Joli Mobiala ba meka ko soutenir ngo vraiment et ça la bien parce que musala ezali volonté pe ya ko travailler ezali to za vraiment na posa ya batu bazala pour que non mambango kende liboso quoi. OK, ma dédicace. Ouais, dédicace na ngai et certes na mon vieux fidèle Mamou ya Ficho et certes na mon vieux Godé Yamba et certes na mon prêtre Dede Mopassa et certes na Gaël Say en direct de Paris et certes na maître batunanga tu ya poto vraiment bosé belé son atangi ba kombo ba msu na ko bosana vraiment na sepeli trop na ko saluer bino na soir lelo na tongwa lelo n'importe heure bino bozo biso quoi. Et ça la ramène bien démonstration seule. Démonstration nga seule yanga moko la ko betanet nini nzambe la ngai logo zepele awa. Bon babilo ko zebele soki to beti bamsusu bato bayebi bamsu oyo asika bato bayebi te netelo na betika monda mona bato bayebi de yake non afini ko mona ya ro bato bakangi déjà moko. OK. Donc ba plaisir belé bazala calme ba osepela. OK, merci beaucoup. Je crois quand même que vous avez belé pour bande comme souper faut baloba et ils a obligé quoi parce que ils a école yo professeur Atike Labino liloba na kunga na ko beta donc merci beaucoup et bon courage. To éviter que quand nebolo bakaluta continue. Voilà. Merci beaucoup au concepteur de Concept Touch TV, Monsieur Das Milando et puis maman Afi Milando Motema, il y a papa Nabiso Das Milando, parents il y a Odasson. Voilà, tout ça la répétition à Victoria Election. Voilà, Bozumuna, c'est parmi des Mbiaka. Mamale Boni. Et certes Marcel Valable, Mutakalambai, Mutulanga ya Kalala, Mutoliongo ya Kalambai. Et certes après na yo yango wana certes dans le monde entier tozali yo zakara mais via lobanine il faut la lobanine auto lobanwa victoire et certes aluta continue gloire à Dieu amen tozala vient la biso baki amen azokumbela masolo Joli Mobiala leader naturel azokumbela masolo azana mikili na pesa na certes ne place à ali tozo continuer à ba boulot tozo la bino ba blog asika et on monte continuer à rep pour l'accès à bao tozo pe ba cours on a tout continuer au travail na vie na absolu leader na maximum Joli Mobiala baki amen et on monte toujours biso tout ensemble pour nous bosser car on moni bilonga kala tozo toujours tozo continuer au bundara bien que ba départ pe ba te belé ba kei pour na mona pe ba te mususte na éviter ba na retard to ba longwa batutu yebi toza o kotiko via tikara biso na bon toza wa na ba massa mususu toza ba ina vient na biso Joli Mobiala baki amen président la biso toza na bango ensemble et on monte continuer au bosser na moni absence à Mopala na comité et ya tika musique oh atika Mopala tika musique tika ndule akoma nani bon na yebi ngala yika tika ndule oh ambo ngala tika ndule sikoyo comment na yo nayebi ke ozalaka na kanda po se déchaînaka makasi na 10 mi oyo bon toyebi te tant mususu Joli Mobiala tant mususu akoluka solana famille pour que un jour ba fanatique nyonso ya Victor Eleison bazelaka ngo na ma misu o lelo peut-être babosana un jour tant mususu ya ko réussir à convaincre famille à surprendre bango poto yo kayango so na minute oyo nini oyo bozo bongisela biso po toyebi yango bien King Kester mené ya kwa mambo ya mesana ko ningisa ya zaki soki bimi awa donc ba tout il faut maintenant ba sentir que Kester abimisi to bimisara eloko asika to préparer eloko asika disque to sala la
fait la biso baki amen Jolie Mobiala et la disque sikana on va pesi kombo te ye mo mtana na kombo wana opesa kombo oya opesi biso ba chance to tabe banzembo la kati boyoka ma ba indusa ya solo moni fi wana pa yemba danser ayemba na vivre ayemba na vie po banzembo ebele to beta na Victoria o to sala ba interprétation na ba ve baki amen ba yemba on a ba ve king. OK. Biso ne to interpréter ngo ba ba yemba banzembo wana tu ya kala yoka bangonda ba kosinga fumu ba ba yemba na nuna remercier pe mingo bato ba continuer à soutenir le mouvement ba neti ba vient na biso José Mobiala et certain na yo vient na biso des affaires des affaires mikui et certain na pas savoir ma voulant na Luanda vient na biso ma voulant na Luanda kala te toza na Luanda ma voulant na Luanda ndeko nanga docteur Papi Papson Kyongu Papi Papson Kyongu na rata London et certain na yango vient na wasam de Kota Palme d'Or l'homme après dit et certain na yango la marraine dit José la marraine et certainement on m'a malé toujours na remercie peu mingi valable pour mon yo Olandara maman na sous formation na source et puis on doit continuer à soutenir toujours Victor et là son Olandara toujours na rep ya moni malgré leader Mazimou Maza TV na so Jolie Mobiala na poto na toujours continuer au travail et puis na poto on a pas vandi maboko pamba ta na studio à travailler à rassembler peu mato ça sikezoya Duma Sikeyali, Basenta Sikezoya, Blo Rebelo ya Sikezali. Non moni biso toza na répétition, mama Samsou bana on anzela ne zalara, mais toza complet na sur moni basaku babali, Giba Sazali, ba Jean Kato babali, Shadi, chanteur de charme azana, Moussa Keba Zali, Fabrice Likompa Ali, Zenith Olympia yo wana zana arc-en-ciel. Zenith Olympia. Jean-Jacques Senta Ali wana, Gladys Lopez, Chito Tali, biso tout toza. Oh moni azam na mandule te sekatika ne mandule. OK. Plaisir à trop. Oh azana été sekatika marambu ya ndule voilà. Aimables internautes. Ouais. S'il vous plaît valable na bosani opé ça contact na bato tout bolinga mamale robenga na plus 243 81 41 38 318 plus 243 81 41 38 318 Manitou na mbonda les afs na mbonda na robosane te wala pas coupa ya nenga jeté. Voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs de Concept Touch TV, on continue, nous sommes bel et bien en plein répétition de Victoria Eleison d'une team d'une bam à lutte en Cotonou, bien que King Kester mené à Tikabiso déjà, paix à son âme, mais quoi dire et quoi faire parce que après la mort la vie continue quoi. Voilà, Moussa Keba yaba Moussa Boni. Certes valable. C'est un roman là yo. C'est un makasi quoi dire quoi c'est un makasi trop. OK. Tu veux que surprendre bio sous la répétition chose grave aux Anougara. On s'attendait peut-être qu'OK peut-être pas dans le quartier latin et pas qu'au Fiolomide, tout OK maison mère comme les autres, né tout le monde Ronaldinho, mais yo Sanukaka fidélité et tout. Bah pourquoi? Parce que aux a limité bah orchestre msuba aux autres ou comment? Et bah OK c'est un abisso qui n'angote parce que biso to la panda et to signa qui to ça va master to continuer toujours idéologie qui est les mener et on to ça là on to continuer toujours idéologie à part banze moi ça banze moi ça si va comprendre tout ça continuité quoi qui est mais on va OK c'est notre qui ça on va dans rien dans l'autre va mise va longwaka et donc on se dans ce pepele ça ouais on pepele c'est quoi Jolie Mobiala baki maintenant ce pepele on va continuer toujours idéologie des ala parce que le lobo comment regretter hein nebo budara bo fingara. Ouais non bon ça comme makambo tout le monde regarde depuis ça comme makambo ya mandule c'est ça que moi c'est simbité bolo banape ba bon mais suka tiwa pi guerre on tiwa pi tout le monde va 7 ans yango to kende don VP abepe ya no apeti nanga bo guerre on pe na tina mokote to betan suka ndule no wa misien ndinga be na misien pe na no misien to betan ndule. OK. Ouais, si quoi bozo préparer les bisonini parce que qu'on se le dise vrai hein Toyebi Victoria Eleison ils en a caché moko boye kunga son professeur atika biso déjà ne loko wana o ti bano ba robota mara ba robosa na ngote les là ali suité quelque part ceux ba fanatique na yé o balingaki yo basalaki accro na Victoria Eleison ba bi ke atozara sous sûreté bino bo lobanini et puis nini bino bo préparer pour convaincre ban. C'est bon. Bato aura bloto ça là parce que moni leader da miki Jolie Mobiala baki amet bato ça les banzembo ba yo kango ba comme na aligné parce que ils ont toujours dans l'idéologie to qui m'appendé ça là au pesi monde ba bakilelo
ki victoire pe ezanga te parce que toi ba makila wana donc ba CPA na bango bangonda ba dikando ba oto ofike sayemba wana kutu koloba te parce que doyemba en danger mais ba yoka bilo wasika parce que de ça continuité continuité ya victoire continuité ya Kinkesi ya victoire Leison parce ba yoka na bango ba yoka mza ntembo ya bien ba yoka ba Cheliki Ndembe ba yoka ba ntembo ya ba docteur Hilaire ba yoka ba banzembo belé penda donc avec yemo je lui bien la bakia mais parce qu'il pas dans la sang OK yemo après so kangi so ndi king mto yemba voilà donc bopé sara joli mou bien la merci parce que kitsa motema malgré onyo sur le cas là qui a aza papa aza quand même papa sangi sibino lisusu quelque part faut reconnaître ba bien fait na voilà ba dédicace na banani parce que ba ndekoto aussi ça rapidement parce que faut répéter té bon moni ndo to loba ezali que moni vie azali musicien biso doba musicien via le biga petit nanga tout ça la copa nduli OK ça copa nduli ba tira imane dans na tina mongote parce que boye na boyenga côté na zalaki pe na zalanga pe joli mobiala na danger mais non ça mabino pe côté bo ça la mais so 5 6 pe force et ça la bien ya moto ça pe boye avec Igno on a fait la force et ça li parce que ko kabona pe dans na tina mongote quoi mais mboteka na pe sina PDG Marcel Mutamba il est gadi kuba na pe simbote na Emmanuel Ungaro Londres Emmanuel Ungaro London donc mobile pico quoi na pe simbote na bienvenue maswangi dans un appartement propre na limité na pe simbote na venanga riba comment na pe simbote na William Tessinga Elodi Balelia na pe simbote na le directeur Waba donc il doit simba makambo donc le directeur Waba donc il doit simba makala Waba il doit simba makambo et puis na pe simbote na tout ce mot pataniere na pe simbote na petit na pe galia no zibe certa riche va pauvre maluma kumba riche va pauvre donc il certain na et puis à crampant da mis hollandais il y a Dodé Mavumisa le prophète Dodé Mavumisa donc c'est belé au soutenir en tout cas vous aurez moi extra il y a ripando on a un mouvement au grand complet quoi. OK d'accord je pense quand même que touti ko yoka bande konenge balobi et comme on a eu un jeune on a venir rose d'amour, rose d'amitié, fleur de vie, mon petit jardin, oh Florcina, chou de mes rêves. Sans qu'il est là, naoué, ma baba, reviens à moi, allez, Mia, mon balai vinanga. Naza pena jeune kando lo bivo zana nous donne ça musala. Et bon pourquoi ka choix ya Victor et Eleison? Mais na lobi bon ba mangomba nyosa orchestre ozana na Kisasa na Congo oyo. Bazo indusa wapi? So ngapa est-ce qu'on a intégré ce place ba hono so bazo ba indusa ba vena so ba tsone ba mukulu bazo ba indusa. Am souviens en retard. Ah retard ya la raté. Yo mo de école ya na retard. Zana retard tena éviter ba téléspectateur bo landa biso. École elle en retard donc tout ça pendant la continuité voilà Cheli orange ring paquet to beta masolo musute vo ba mopala bazala pa wa vieux wapi vieux wana ngo ah mais vieux ngote vieux sans vieux ngote la question c'est nga oui merci non c'est la question voilà la surprise Nitoze là bon on appelle sinon nous bana poto tout ba Hollande biso na minute oyo quoi bambote belé venanga simo comme c'est Bamba Ben Hubertali Arthur na Belgique Alex Moutanda na Belgique na bosanité mon vieux Pestino Bilele moi na Paris na mitozo CG na Paris donc ba surprise ezali toujours préparer kaka ndenge vie mo alors continuité quoi tout ça continuité il y a Victoria Eleison donc ba maya sika pesa songo yo ka suba maya sika pour nga na za vraiment na raga na posa oyemba. OK. D'accord. Ce qu'on regarde aussi ça. Ah, c'est ça. Donc continuité Victor Eleison et Ali tous dans le studio to préparer ba chant Yasika. Boyoka d'abord ça la calme bo pesa biso chance. Biso tous ba mission au joli et mora sali. To écoute na ba fait na biso ba mamalé to sali union fait la force. Ba Moussa Keba comprendre. Donc bo pesa biso chance ba bilora bien ezoya. Donc il y a le baming ezate la pesi bana tout le monde ba Hollande biso na minute so ba mbote belena concept touch ba mbote belé quoi. OK. Merci beaucoup. Je crois que maman a fille Milando maman Masolo et puis monsieur Das Milando ba responsable à concept touch TV ba yambio maman. Boni. Bien papa. Kombo nani?
Comme on a Gladys Lopez. Gladys Lopez. Ah, obi on a moni au pesi nga souci moko. Souci à nini plus. Bon. Et c'est encore parce que à Bala, à ça la fierté, il y a Victoria Eleison Mobimba, Sephora. Ok. Est-ce que vous êtes sûr que au long là-bas fanatique n'y soit Victoria Eleison au bazaï ko sepena na batu et surtout ba voix féminine musu so yaki avant yo que yo nengo yebo yo aussi ça m'a sauvé. Mutu dans époque naïe. Aux époques nanga, nabi ki bozala satisfait donc. Vous qui bozala satisfait. Aux époques nanga Gladys Lopez, il y a zalaki a marqué que babi naïe au parce que tourne nanga. OK. D'habitude basi balobara penate hein. Oui. Basi bazara plus balinga plus pratique hein. Toyoka yoka. Une répétition, toujours la répétition. Soki baboyo papa ndondo, papa ndondo, kolela te ondondo, luka mosusu ndondo, akopesa ngenge, akopesa chance, oh papa ndondo, oh. C'est ça. Félicitations. 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 Mon président, papa Bolingosi Kazali, la PSI, Serge Nabiso, papa Waba, et puis la PSI, ingénieur Nabiso Féroce, la PSI, chef Moussa, chef Mamale, mon toutou Baza Awa, donc, toutou, qu'on aime Mibikela, donc, bon, tout va m'boter na bango. Merci. Directeur. Directeur CG. Il y a ça la parole l'union surtout. Double brassard. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je pense quand même, merci beaucoup. Et en tout cas, tout tombé au carrière malamou, au exceller les sous plus que. Merci. Voilà. Moi, je pense que Nakoki Kotikayo dans les oubliettes était arc-en-ciel, qu'on se les dise quand même. Parce que au Betissa, Batouba Bina Bayebi, boni arc-en-ciel. Ouais, qui tout trop. Plaisir au monde, ayo mikole belé. Danger. Donc ça sous Batuna. Donc ça bat. Avant qu'on continue. Ndelewa sala kuraya ndimosi wa kangama. Mundelewa sala kuraya ndimosi wa kangama. Amundele yandimosi wa kangama. Kidi babonge lufuwe arkaye sele yo chalufuwe yo jipi wa mukenge japinzeu lelubio soga moi jamo pinzeu yo. Voilà, plaisir à trop. Toroyo kayo pena bien parce que les autres toye pena na répétition. Ngaso na yé c'est que na yé parce que boyebi que na rana makila wana Victoria Eleison quand même Miko Eleke Belé, Lelo, Toyoto Monio, Lissousou, c'est qui est fidèle dans Victoria Eleison parmi les combattants, parmi les guerriers. Message ni nous coupé ça dans le public, au bas là nous aussi qu'on a concept active. Ouais, donc Nebiga qui n'a pas message na Nebiga ban à Paris, ba Hollanda, ban à Suisse, ba Hollanda, ban à Londres, ba Hollanda, ban à États-Unis, New York, ba Hollanda, ban à Japon, ban à Suède, ban à Belgique, ban à Allemagne, ban à Portugal. Donc partout dans le monde, on a tangi bana Luanda, bana Brazza, bana Gabon, donc bana Brésil, bana donc qui chasse Mobimba pe Hollanda. Donc depuis que ça émission ils a suivi donc na pèse no message na bamboko na tangi wana arc-en-ciel azali ne bomo na toujours na yemo leader naturel le cerveau mélopé continuité ga ndenge via lobaki omoni tozo bosser batu o baloba wana tozo na tawala de la bango te mais musique est ok, tout travail. Donc mais lelo comment on a potentiel ça, comment on a besoin de poser des questions na bande kono mususu na ngai na garder on pona yo. Lelo nengo mona mutabimi asali effort a sangisi wenge 4x4 ba doyen wana sangisi bango. Bino lelo ndenge bozalaka et par pied batu mususu baza ba milliers mususu mais oyoka ekuna évangile selon King Kester Remeneya et consort boy. Et le pour la ninte lobby to ko espérer peut tout mona Victoria Eleison, génération en génération, vous s'enganiper, vous prester, vous faire quelque chose. Mais il y a un problème, il y a tous ali. Moussa Bazawana, Mamali Bazawana, Sakuba Bazawana. Que on parle qui peut bailler, Ronaldinho. Il y a des gens, il faut la vérité. C'est son moi yazongi ça, binonyo sabité boza famille, bana tata moro maman moro. Ce qui mutu proposé, ils ont mutema. Politeur ou abeti ba JB, pour mutema na bango sepeli. Pour moni ba tcheba orgueillité, ba ça peut ba leader, ba na balade. Et comme que ceux qui m'ont dit, oh, t'es Victor, mais tu as fait partie. Oh, t'as la main, c'est quoi, JB? Tant que tu as boulot,
bazuma amour esprit à tobeta pour moi na Victoria que ça le barake que ça on ba longola mututi so yi mutai na bulu wana biki bon ba masa bo biso za déjà biso travail na biso ba onde ba mo salama na bango ailleurs mais biso so yi mutu na ya sangisa ce comité na bango ne mte juger que bon to sangana bon to ça déjà en vie boye ba solo la mabe to comment tu ennemi mo entre temps musique ennemi za la raté pour so ennemi za la ki to no mo na ba jibe na ba wera ba ngo sangana ti pour batali na musique ennemi za la raté mais so yo moni musicien ça l'esprit ennemi c'est ka ta musicien pour biso ndo za ah vieux jola za fena biso que c'est la kenda mais biso tikali toujours travailler pour non lobake to roza ba ennemi te pour ça musique to ça na continuité tout ça là esprit a mené na force pour bato ba kuma oganga ganga o te mené a kufa orchestre mené a kufa te biso linge mené aza te mais bato ba mona que orchestre tout travail Victor les a toujours en marche à lutte à continue mais ceux qui bato na ba ye balobi que boto sangisa bato wana bon mitema na bango puisque tout ça déjà boy mitema na bango de c'est pe la raté mutamta na kwena ye bon casse faut to lo ba bongo. OK. Ouais. Merci infiniment Arc-en-Ciel. Voilà tout à l'heure là tu as retrouvé Bino ensemble. Mais ça tabatou mbote pour na bige PDG Maxel Mutambai likuba kuba l'homme en silence pour migolo bazara en système en silence. Tout ces mots par taniere Brada Kasongo motema ya tabita na kati États-Unis na PCP fait na baki amen leader de cerveau melopé na kati Paris be certa na PCP ba aller lufungula velanga dit lufungula tout ces mots par taniere Pichu qui pour la tour du monde satellite aller l'enco ambassadeur de Tinera président Jean-Jacques Sungu velanga Gileba Force ya mère Aziza Héritier vous qui big manager les grands coach Toto Kikula donc basé belé to aussi ça te quoi so si donc ba massa ba lobate aluta continue quoi Vewaba le directeur Waba directeur Waba son Vechiko Sengo Chima maître Ken quoi velanga Chiko Sengo Chima Dioziana donc basé belé merci qui te retrouve merci Aribo comment voilà tu viens Aribo comment ma crise est trop mais OK d'accord merci Arc-en-Ciel voilà aimables internautes et fidèles téléspectateurs. J'ai l'habitude de dire une chose qu'ici, dans Concept Touch TV, les images parlent d'elles-mêmes. Les images suffisent d'elles-mêmes. Vous allez maintenant suivre comment est-ce que le poulain de Jolie Mobiala, le descendant de King Kester et Menea, il fut leur professeur dès son vivant, mais il n'est plus. Et ils sont là en train de continuer, bien sûr, de défendre l'honneur, de défendre le nom de King Kester et Menea. Merci infiniment à toi, Bilé les gens, depuis l'Allemagne, Motema SP Mayamona. Merci à toi, Papi Massamba, Sambale Motema Yamalira, Fifi Molei. Merci aussi à Maman Masolo, à Fi Milan de Motema ya Papa Nabiso Das Milan de Bapara Odasson. À la prise de vie, c'est bel et bien Lotis, c'est lui aussi qui a pas mal installé au niveau de montage. Moi, je vous laisse en compagnie de Victoria Lesson.